Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon où Bundela Mboka Kanayo, vraiment tu es un patriote. Je suis congolais. Kabila nous tue. Les Rwandais, Kabila nous tue. Les Rwandais payera un jour pour tous ces massacres effectués au Congo. Je suis congolais, Kabila nous tue. Na bandeko nyonso bolanda video oyo zanga mama Nicole oasalaka émission tozokende wapi Moisanza napesi bino mbote mingi na informa na message moko message oyo keno eko eza pona biso nyonso bandeko bolanda vraiment video oyo eza message moko très important eza message moko pona ebaksa ba implice na communauté na biso puis na pays na biso surtout message eza pona pays na biso RDC puis eza pe pona ba congolais ya RDC bandeko nanga na ekoloba likambo oyo parce que Congo eza na problème makasi Congo RDC et puis banani oyo bazoko linga te mboka na biso ebunga mboka na biso mentalité nango tant nazo ba mentalité eza ko mentalité ya ba peuple congolais échanger banani bazoko lingango te banani baza responsable ti siko mboka na biso zokende na réputation moko ya mabe ba congolais ya RDC eza pasi pe mingi pe mawa muto akubongisela yo ndako eza mpaya te eza yo moko ndenge biso toza bandako na biso koko yamba mpaya eza na limite na ye ya koede yo eza yo moko muto koko ede ndako na yo kozongisa ngo ordre eloko ni ba congolais bazosala ya RDC congolais ya RDC aza mingi baza peuple moko bandeko nazo mélanger te baza peuple moko mingi droit na bango ezolopela bango eloko te mingi baza peuple moko bakotisami trop na distraction. Pourquoi distraction? Et puis pourquoi ezosila te? Distraction, ce qui a ezosila te euti na likolo. Euti na niveau oyo mpaya ye moko akomi komemela bino parce que à comprendre que non peuple oyo baza peuple moko que non il faut na mema bango kaka na rythme oyo ndenge bango mo bazolingela. Congolais peuple moko misusu soki place wana polémique ezate aux à l'aise te toboite photo yoka musique photo za mwa moke na distraction mais baloba eloko nyonso eza na temps nango mingi bakizaka Kabila aza mabe Kabila abomela biso mboka Kabila azoko jouer rôle na ye msusu côté msusu international mais sikoyo pona sikoyo msusu peke non Kabila tiko bomela bino mboka eloko ni congolais yo moko kosa congolais mingi boza wana bosala na bino eloko te bosala eloko moko te ke po Congo ebima na crise bino mutu bozo bebisa mboka wana bozo nyokola mboka na bino bozo détruire yango bozo ko humilier mboka na bino na ba distraction na kozanga bolingo entre congolais na congolais so batie mbongo boye babi congolais yo zwa mbongo osala ndeko no congolais mabe congolais wana kosala ngo na ba biloko misusu ya ba polémique na opesa net exemple tozana makambo net ya papa na biso Kofi
Oui, eza vidéo to bato nyonso basalaki baréaction na bango esili. Mais pourquoi sikoyo bavideo misusu ezokosarete te? Parce que déjà niveau bacongolais oyo bazalaki na pouvoir na Kabila balakisaki peuple ordre te. Exemple, okomona même bandeko miso ya bamusicien baleki bazoswana na télé na bachaîne kaka privé, mais bato miso bazolanda bazofinga. Alors toyebi ke kofinga miso na niveau ya loi eza interdit, misusu okokotela yango prison. Mais na Congo na ndenge miso ya télé eza normal. Mais mutu akopekisa aza te baotika miso ke non eleka nanu délai ti miso baréaction misusu ya bacongolais oyo misusu bazolinga mboka na bango ebunga na ndenge moko malamu. So basali baréaction wana mona nini gouvernement miso ya Kabila bakomi kopekisa botala na niveau. Tozoka exemple ya makambo papa na biso Kofi. Oui, eloko nini oyo ekokosila te. Mais tellement bacongolais bele balukaka distraction. Prioritaire nani oyo eza makambo mboka na bango basala yango te. To makambo sio ezaka ya sérieux oyo vraiment keza mpona intérêt ya mboka na bango bacongolais mingi basala yango te. Par exemple, misusu komona misusu réaction moko esalami na poto awa to peuple moko awa to peuple français baréagir mpona droit na bango. Olio mona misusu bavideo ebele ya bacongolais ebele se multiplier misusu barevendiquer droit na bango ezalaka mingi te. Preuve ania misusu makambo sur esalami babomi su baviole su bamama na biso na Beni omonaka quelque bato nde baosala bavideo. Bavideo misusu bakomi koforce bato pourquoi bozolata botia badrapeau te tokomi koforce su bacongolais misusu pourquoi bozotia badrapeau te pourquoi bozorelakisa mawa te bozosala bavideo te mpona ma. Donc tokomi bamisusu bazoforce bandeko na bango kosensibilize ka bandeko na bango mpona makambo oyo keno ezotala intérêt ya mboka na bango. Mais siko mpona makambo ya buzoba ezalaka bavideo ebele ya bato ya bacongolais ebele ya bamikolo ozwi meme misusu mpe bandeko na biso misusu ya bakombata oyo misusu oyo bamonaka mpasi na malili misusu koleka koloba. Me misusu mpe mingi bazolinga mpe kaka kongo yango ebonga te na badistraction ya babiloko misusu ezanga ti na bandeko. Makambo ya sérieux epa bacongolais ezalaka na bato ebele te. Me makambo oyo ya moins sérieux nde ezalaka na ebele ya bacongolais. Confusion nani akobongisela bino mboka bozoko akize nani mingi musala Kabila bomise tala ndako etongamaka na fondation ya ndako fo ezala makasi eza kwa Congo mpe bonga changement mentalité ya bacongolais fo ezala makasi changement ya comportement ya bacongolais. Donc tozala bacongolais oyo bana conscience bacongolais oyo moins de distraction parce que distraction fo ezala moke na vie ya mutu okokoseka okokosala nini eza kaka te kofinga te. Mais tant que makambo sérieux il faut bacongolais nde batelemi. Mais siko ndenge eza boye ebele ya distraction na Congo moins makambo sérieux eza moke siko Congo ebonga ndeni siko boopesa faute na Kabila. Pourquoi Kabila kokende na ye lelo? Mais tant que congolais mentalité na bino bizala nango ka bongo mboka ebonga te. Mais preuve ane papa Tshisekedi akiti na kini. Mais totala babiloko mosusu ezoleka na Facebook omona congolais oyo azobwakela o misusu bomoni akiti bokanisaka okita te bokanisaka misusu akufa bokanisaka osala bwe bokanisaka osala bwe. Mais lelo parti DPC soki na baide na bango soki baresir lelo kotia ordre na Congo kobongisa mboka eza intérêt banani eza intérêt na biso nyonso eza intérêt ya mutu te ke MCU ozokoma obwakela ndeko no congolais mususu. Mais parti wana eza parti ya peuple nyonso soki Congo ebongi soki ide na bango ebongisi Congo. Donc eza mpona yo te mutu ozotiela obwakela moninga jeton eza mpona ye mpe ndeko wana ozobwakele donc ye mpe akobonga. Soki neti parti ya Georges Alula ndenge Georges Alula paza na baide na ye azokosala soki lelo keno aresir na baide na ye. Donc soki Congo ebongi eza mpona intérêt ya bacongolais nyonso. Soki pe susu papa na biso Olenga Koy ye pas azobunda na baide na ye soki Congo lelo ebongi donc eza mpona ide donc congolais nyonso abénéficier. Soki pe so juste Martin Fayulu ye pas azobunda na baide na ye soki Congo ebongi eza mpona bacongolais nyonso
eza te M suyo za muta ya Martin Fayulu lozo bwa kila congolais wana mususu bozo mona ndenge ni biso ba congolais toza na bolingo eza mingi te soki peza na ba opposant mususu o bazana ba projet ba idée na bango ba bongisi Congo donc biso nyonso tunde muto bénéficier o ngana no ba kino muto azo bongisa kwa ko bongisa Congo to kopesa ye merci o akoki ko réussir ko tia même ko changer peuple na mentalité ko tia M économie malamu na mboka toza wana donc toza wana na sima eza bongo olie emisusu ba oyo emisusu bozo kokoma bongo ay bomoni IDPS aleki bango IDPS comment emisusu moya bolingo ke no bandeko ekomi temps ke no tozala ini tozala na ba idée moko pona avancement ya mboka na biso siko ndenge bino bokoma wana o akomi o azobwakela congolais muso akomi o bobwakela congolais muso eza ba rwandais mutu bokoma mais boza ba champion ba congolais ya ko accuser que non ba rwandais ba sali biso boy rwandais ba sali biso mais boza ba champion ya numéro 1 ba congolais ya ba distraction donc ya kozanga unité entre bino oyo le bakata Kagame bino à part musique à part misusu ba distraction misusu est-ce bino bolinga mboka na bino yebisanga sikoyo lelo ndenge za wana bozo ko accuser na yango zo détruire Congo ba congolais za bino mo mutu bozo bebisa mboka na bino moko boza na conscience te bolingi ba video moko ya ngako tu nde na za betala nazo mona ba biso bozo tindela nga ba video mama lo nga ba video ba distraction misusu na kota ngote inaza vraiment na tanga te naza na tante eza malamu te tozo kende wapi Congo pe bonga ezo senga banani ezo senga bino ba congolais ezo senga bino ba congolais bo ko akiza na bino Kabila pamba pe Kabila ndenge aza wana aye okuta mouvement ndenge misusu ndenge ba congolais bozalaka yango akumbeli Congo et puis azo kumbela ngo ye moko te bande ko ngai bo diminuer ba futilité ba polémique moko eza na sens te yo ba opposant ba combattant au bozo mona Kenya Congo bozo mona ba point o nini ya ko régler ba buzo ba Congo bino mo da ko bandina na kozala na misusu nazo mélanger te mais misusu ba bandina kozala na exemple nani parce que tant bozo mona ba distraction ba vidéo ya buzo ba na Facebook yo moko siko okota na kati pourquoi histoire misusu ezate bato batikani na 5 mois maramba ba élection histoire monsieur zate bobandi kokota na ba polémique ba buzo ba moko misusu oya lobi bo asali bo lobi wasali bo parce que muto ko arrêter moi zate parce que ordre bandaka na likolo muto arrêter moi zate e bandi bongo donc biso ndende za na ifoko zulango kotala point oyo eza déjà ya kobeba prochaine ma to Congo ya sika bande ko bazana sita Congo ya sika bolimbisa Congo oyo ko ya sika nde vraiment toko régler toko kanga vraiment clé koto mais yo lingo ozala exemple ya lobi okoko ninga kokota na buzo bate sika nzamba pambola bino bande ko ngai eza passe to luka bandoki ya Congo te eza ba congolais donc misusu o bozo tia mitu bozo ko essayer ko changer te et oza ma passe na mission ya Nzambe okoko changer ba président yoko changer nini président wana ye moko ko construire Congo te ezo senga mentalité ya ba congolais ezo senga force ya ba congolais nde ko bongisa mboka tango batonga mboka to tango batonga ndako masomo ko takolo bakinda ngamna ko tonga ndako pe na sisi non fo baza libele nzamba pambola bino tokutani sumba la sima na 6e mususu ciao ingeta Francisco plus que bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre